mbala moko tokangi yango direct na machine tokobalola yango titi twakolime propriété omoni pa eboye tala oyo yango nde propriété ya machine taxe tala wana ozungu wana mbamoni tosisi ale tokesa sikoyo na vente eke vente oyo akolinga kosomba asomba. Une fois la fabrication terminée, commence alors un autre travail, la vente. Les vendeurs, plus souvent ambulants, parcourent des kilomètres à travers les rues de Kinshasa à la recherche des probables acheteurs. Le 25 ans déjà en expérience na musala o yanzungu. Bon, ça dépend. Nzungu ezalaka na place na côté quand même na balabala. Même na romponga bana oteka na siminzela na zongi. Donc na air ka teka te o air fixe air kozonga ou bien air obimaki ya fixe ezalaka te. De tout ça na air fixité. Donc na kebu na koteka. Ce qui peut sengare 10h banda 10h tidu banda 10h ti 17h pe na zongi ezalaka nga ça dépend ya mukolo ndenge ezaleli. Donc, air na biso to si sande musala à la 18h juste to si musala. Par jour, ils bien te pour nini, mbongo na baboka bateza su mingi te. Mbongo eza so mingi te, donc la difficulté kotaka ah nzungu kitoko mais mbongo yaka na suka sanza. Alors oteka combien? Donc otambola ati gambela. Oteka ta oza même la scène nzungu boye. Ezo si la kate. Pour ni mbongo zate. Donc difficulté kande ya mbongo. So mbongo eza na boka batu. Oteka maka facile. Pour le roi kate ou jamakala. Oteka pe nyoso mbala mbongo. Un vrai travail de professionnel, mais qui n'est pas sans risque pour ces travailleurs. Pas risque ça que belawa. Pas risque ça que belawa. Ce qu'on faut pas. Oui, mais le coana moyen, oui bien côté. Il y a d'autres choses, na matière na nzungu wana. Oko mona pe kaka. Kano moke betelio. So journaliste, bomiolis. Donc risque penya danger zakana moto wana ya kusakana te fo ye beloko ango tozabe na biloko musu ba parfum wa boye omona parfum oyo to pompaka soko ye biango bientôt tiango ka ndengo wana kanwe ko betela yo mai nyoso to lokole teli wana kuna soko juyo jiki yo nyoso te oko kufa pe na nzoto soki oyebi te ke eloko wana eza lokole kangama ebusha soko tiango ebetaka kano makasi. Soko tiango ebetaka soko betika no pou omona matière epanzani mais sigolo ko abase ba yeba soko adue eloko na ipo tiango fois vérifier yango bien allez c'est matière. Les difficultés, il y en a plusieurs, mais André retient particulièrement la carence en courant électrique. La difficulté to kutana kanangwa mingi tozo komona courant ezozala penza te. Et pour contourner cette pénurie en électricité, ces ouvriers ont eu une idée de génie. Cet appareil qu'ils appellent le souffleur. Souffleur. Ça la minute. La lampe en matière. L'autre personne qui idée à ça la souffleur, il y a ma beaucoup à partir de la racine courant. Mais yo mo na ba courant no automatique. Au moins il y a des heures, 4 heures de pays. Le rôle c'est ce que ça ne logo to bon ça la né. Yende mutu azo souffler moto pour pela. Azo pesa mu pepe na tio moko za na sia. Yende mutu azo souffler tout les défauts. Le roi to balula kana maboko wana banda tongo tipo kwa. Mapeka pesa ka pasi pe tala soko lie malamu te lobe robela. So courant za la ki penga normal. Tu vois que même 50 nzungu, même sur la 80. Puisque bano ya mikewa to la kisi mosala. Bazala makila ya pete ba sala ka mosala. Ba ondo la beta ka penge lo bano oyo zo mono ya mikewa. So kurezate to ko besata mo ba 30 hein. To ko besata ba 30. Mais Kinshasa est une ville des rumeurs. D'après certaines informations, ces marmites en aluminium seraient à la base de certaines maladies telles que le cancer.
un mensonge pur et simple. bakosi tana 25 ans ngana lakto banzungu yanga ya kala omona yango tolela kango tolambela ni banzungu wana tolambela kango nanu nazwa pe rapport te ke o nzungu tosombi awa tozwili yango likambo boye jamais soki bimi okei nango sokola kaka na savo na linuka otie biloko sa eloko banzungu epesaka maladi te mundele wana aza kokosa mundele wana aza kokosa mpo na nini alingi nde babiloko nde wana ba 555 etambola alingi biloko ya biso bakongole etambola te